na bela ki makasi depuis 2017 na 8e mois na yebaka nanga prophète Ezekiel te nazaki na maladie ya cycle na miyebaka pete na zokaka pota tango na zoki pota église na banosa bano kipenga ite tito vandi miso ekufinga na mona kate na komi aveugle à partir à pota wana prophète atuninga yo zo tchate me kodisina mutu te nzama pesinga message na yo na bikisa yo bazo bundi soza na malade osubaka na bilamba oza na pota na lokolo miso mwana kate yaka na bikisa papa na koya na ngaba te na yebi kuna na moya na yezate ayebi singa 5000 bacho na motonga papa na yebi yote na kokoya kuna te abi yaka kaka na veni wasalusu ngabi papa na koya ndenge ninga na mona kana ngai te tito vandi na bengi mama moko boye mutu akopesa nga mbongo ati mobala akipaka nga te mobala abwakisa ngai azwa mwasi mosusu ayo kopesa nga mbongo mwana apesa nga mbongo na tongo na mati na bengi mama ana nga bita makambo na moni na butu prophète moko abengi nga na yebi ye te aza na wasaluso awa mama ana ke aluki ye premier jour amoni ye te 2 jours amoni ye te tika 2 jours mpo nga na kufa na yo kosenga mbongo epa mwana apesinga demi na bi mama moko ya vaze amemenga tie pa prophète Ezekiel wana zana masanga bi na wasalusu abondeli pota bi mama wivi na bondeli pota oyo lobi lendi na 8h fongola bande osala pansement bande konanga na kenda na ndako na lali ngabi na otana nzambe ngo soki asala kapende so ye mutabenga ke Ezekiel po abikisanga dimanche na 8h na sengi bana kisi bo pesa nga kisi na sala pansement skis na sala pansement na fongola boye bande na fongoli pote zate tilelo na melaki site na zo tonga te ndenge prophète ayebisaka nga yaka na mikaba papier so sa examen na tumba ndenge na tumba malade ke docteur ayebisinga fuba opérer ngai na tuni maladi nini oyo omoni na nzoto na nga fo opérer o te fuba opérer o kaka papa bandi ko prophétie po na ngai abi oza maladi te ezande baolinga baboma yo nga alobi baboma ngai po na nini alobi oza maladi te me papa yebaka teke nga na uti hôpital atanga moko ekamusaka ngai abi oza maladi te me nzambe amemi yo kati na esika oyo po yo obika ayebisinga nzambe atalisi ngai okozwa mabele ya kati ya église oketiango na kati ya cantine osote na mai osokoli okomona eloko ekosalema kati na yo après 2 jours nazongi na hôpital kuna nakoma kuna docteur akonstenga lisusu alobi namoni su malade oyo bakosalela opération te malade oyo biso tomonaki eza lisusu te ngai mama ana ndeko na ngai abenganga po ye mutayaka liboso epa ya prophète Ezekiel po ya zalaki abandaki komona te si donc makambo nyonso tosalaka place avandi atambola te na bapota kasi nde ntango ye prophète Ezekiel abengaka ya yaka asalaka dikamwa kati na ye basala délivrance makambo nyonso namona esimba mpena to ti sikoyo aza bien nsima nde ye alobi nanga ma ana esika oyo yango mpe yo fo kende mpona badifficulté oyo eza kati na yo nga mpe nazwa makolo nanga nakoma place wana ta nakomi tokutani na prophète asali délivrance atienga na nini na baprière ntango atienga na nini na baprière nga mpe nayo komona mpe likamwa wana ti sikoyo mpe appendicite ezalaka su te nazonga na hôpital batala boye eza te donc bacrampe wana nyonso to esila esali deja soki badeza na ndambo esila donc eloko moko su te babalade etikala su te nde na bazalaki bamala aleze na nzoto boye na boye badifficulté nyonso banda na kota na église oyo namonaka yango su te sikoyo nakoma bien donc maladi ntango eyakaka eza bademo moko rebelle on va vendre na 4e dimension parce que 4e dimension ezali dimension ya ba esprit ya ba connaissance bisika connaissance nyonso ya mokili ezalaka na 4e dimension avant maladi ekota na mokili ya musuni mokili ya molimo d'abord ebanda kobelisa ekota na ndeni ekota na enveloppe babengaka itérique itérique ezali enveloppe oyo eprotégeaka corps terrestre corps physique pour maladie neti fièvre eza caractère eza synonyme eza non. Mais na kati ya fièvre, il y a un esprit. C'est ça que fièvre, on a Amélie Kiss a bikité. Pourquoi bikité? Parce que Kiss wana est inférieur par rapport à l'esprit ou est na kati ya maladie.
ya omoni bandeko mosusu bayeba ke kisi ebikisaka te eloko ebikisaka esprit oyo evandaka na kisi po kisi provenance na yango eutaka na banzete même bacomprimé nyonso tomelaka oyo eza provenance na yango eza banzete po na kati ya nzete ezalaka na baetre moko ntango nzambe amema ngai na banda komona baetre babenga bango badeva baetre wana bazalaka lokola bato bazali netre cela veut dire bango bazali ni satan ni nzambe donc nzambe asala bango mpo bazala netre yango omonaka satan akoki mpe kokota na nzete avandi na ye bino ntango boye bovandi na nzete mpo boyetola mwa malili wana vi na bino mpe bebi saint esprit akokota na nzete bazalaka netre baza badeva baza baesprit bavandaka na kati ya nzete yango omona jésus christ ntango ayaki na fige nzete afige amoni yango ezobota te mais ezalaki saison na yango jésus christ bato bamonaki amodire nzete ok en réalité amodire nzete te amodire deva deva avandaka na se ya nzete donc misisa oyo babenga saveur esprit wana jésus amodire yango alobi mission na eza mpona kobota la saison pourquoi ozo respecter la loi de la nature te alobai na ye bongo aye que tu sois maudit amodire deva ta amodire deva kufi sur place sikoyo na kati ya monde kabbalistique ezali na baetre mpo bamonde kabbalistique bayebaka kota contact na jésus christ te bakota contact na bazastre parce que nde tozalaka betozalaka na monde ya baextraterrestre à part biso bato na mokili oyo nde toza baetre vivant eza so na bato mosusu nzambe akela bango so bafandaka na monde terre te bafandaka na Vénus na Jupiter bafandaka na baplanète eza hors planète terre yamonaka baastronaute oyo bamataka bakenda kosala bavisitation na baplanète mosusu bakotaka contact na baetre wana ebele ya bapaster baza initié na force ya kabbalistique bango bazwaka jésus christ lokola maître no étant que créateur siko na kati na bango eza na bakabbalistique mosusu oyo bapesaka bango bainjonction ou bien baordre il y a des rituels il y a des formules il y a des choses qu'ils font là qu'ils appliquent là au moins ba kabbalistique mosusu bakoyebisa ye yo tika mandefu me mandefu na yo tya pembe ya mona eza na paster moko ala kotala balimete wana ate ape mingi message de sanctification un grand kabbalistique so tali mandefu no mona yango ya pembe même ata tokotanga bakombo te autorité mingi ya mboka na biso omona bango bana mande point ezaka emblème na bango mbote badeko balandi émission témoignage lelo yo toye lisusu koyambela bino moko ya Mosala Nzambe prophète Ézéchiel avec lui qu'on va essayer un peu de parler de son ministère et puis bah tu vas témoigner à travers cette émission d'aujourd'hui tout le monde va avec le babiki tout le monde va tout bakoka batamboli et biso to bato tembe ya on a benga kiye na bi yo lobi ke bato batamboli avec le bamoni benga nga bato oyo babiki wana tout le monde a bango na miso et puis va témoigner ce qui est réellement babika na miracle ya Nzambe na yango na pesi mosali mbote. Bonjour papa journaliste intelligent Nzamba pambola bino pona opportunité bo pesi biso et puis bana Nzambe na pesi bango mbote et puis ba bonjour ngai mosali na bino na bana za mosali na bango donc Nzamba pesa nga onction pona bango donc naza penda les moindres de tous mosali na bango merci beaucoup na pesi bango ba mbote pe ba meilleur vie. Voilà, merci beaucoup Mosali Nzambe to monaki l'autre fois dans avant ton émission mais c'est mon tour na bat babenga kinga pe batuna kinga en tant que responsable cordon et chaîne chez Biso Télévision balobi miracle au sala kawana eza vraiment Nzambe mutasala kango topé eza obatisi eloko mo na simeza obatama. Vraiment, c'est une bonne question. Je pense que dans la chaîne Biso TV, on a déjà témoignage à l'histoire de ma vie. Tout ça déjà dans la deuxième partie. Bientôt là déjà tout dans la troisième partie. Baebindeni na bandaki. Ngana zaki mwana oyo enda boto na mwana muke ba âge ba 8 ans 9 ans na bana kondima existence en Zambété. Mais étant na komaki na 12 ans. Tango na bandi ko sala lit na komaki na 12 ans na témoigner balanda témoignage wana nde Nzambe aki kobenga nga ayebisi nga Ezekiel okokota po komona nga zaka Bertin abi okoki kokota na kati ya misala oyo te
oko kokota na kata misala o ya sport te pour suka sata na ko mission instrument na ye pour na ina ba penser que na ko makache pour na nomona ba massa ba plutôt ba grand frère ba zaki ba kache ngala ba no sepela nango ndi nzamba yebisi ngala bité tangu nzamba ye ko benganga dès mon bas âge bato ba no pesa nga ba prophétie que naza musali na ye bato balanda témoignage ba omona ke na 2010 Yesu abimela ngai face à face na mona Yesu boye Yesu bato bazo tamba ko luka na ba jeune nga na mona ye boye a changeanga kombo Bertin et koma Ezekiel nda pesanga mission ayebisanga eloko moko alobi Ezekiel ngai na ko banda ko salela yo wana Yesu azo sanga bingana banda ko salela yo koleka même makanisi na yo miracle na kati ya maboko no banda ko salama o banda ko bondela pona ba batu mutazaki na pota banda ko limwa ba témoignage ezali o monango pote limwa o banda ko sambela pona mutu quel que soit problème na ye o ba minganga ba lembana ngai na banda ko sala nzambe azo sanga banda ko sala siko tangu na bandi ministère na ngai papa na bandi ministère na pasi batu nyonso na mokili moko andimanga te même père spirituel nanga oyo a consacré ngai akoma pe muto abande ko bundisanga na souffrir na ministère nanga tant na yokaka batu ba mitunaka soke loko moko nazana ngo quelque part ngana mitunaka eloko nini oyo ko leka Jésus Christ nini ngana ko bomba quelque part ko leka Jésus Christ Satan aza limité Jésus Christ aza illimité vaut mieux que tu yeso sa elanga ke Satan donc tant nga nazo sambelaka na lukaka zam na kotaka zamba na sam imaginez-vous nga chaque bonne année on va benga le premier jour de l'année ngai na fetaka te mais nazaka na kata zamba neti le premier jour de l'année où tola la veille le 31 mais nga le premier jour donc na zamba na tongo na zonga ba 23h na tongo nyoso bato bazo bina ba ndombolo kilibanzenza tout comme ça mais nga na ozala na kata zamba siko so nzamba salelinga siko ba sacrifice na saponga na tira ko fete te banana butama bona ne okeneza ka otambolo se bana bo mwana nga tina comme na ajo na tira ko fete te na consacrer nka na magamanzambe et puis na za muntu moko oyo na tambo na via basité via mobulute via masangate na yebi kutu gwa masanga ndenge za kate na tira ko mela masanga na vi na ngate na tambo na vi moko ko banga nzambe ko luka nzambe lelo nzamba osaelanga donc pona ko répondre bandeko na za na eloko moto comme preuve nazana ba bakite chaînette nazalaka te makulu nanga ya ngoyo o chaînette alata nazalaka te o mouchoir o nini rien du tout moi je cite que le nom de Jésus-Christ surtout nazana sanctification makasi ndesa ka nzamba sala non mais oza lokola ba prophète oyo te parce que ngana yebi mingi oyo ba komi ko coopérer na batu na sima ba pesi bango mbongo baya ko témoigner na sima ba bundi parce que il y a un prophète oyo azwa bambongo apesa ba massa moko boto na bango même avenir ba bunda après yoza bongo te donc kozala nanu bongo ezali eloko moko ya mabe wana ko pesa o to bengaka discrédit soni na komba Jésus-Christ Jésus-Christ alobi boy oya kondimela ye akosala misala moko ya sali Jean 14:12 et puis akosala koleka ya ye Yesu apesi nga richesse ya miracle nakende susu koluka mutu na pesi mbongo po akosa miracle akosa témoignage jamais bandeko nga na memi ce sont des femmes responsables mariées bana ba mibali na bango lelo so ba moni bango mibali na ba moni ba na internet na témoignage moko ya lokuta ba lobanini ba porter nga plainte et puis na osenga na bato bata soki bandeko ba kosi eloko ke mibali na bobi ba famille na ba découvrir que za lokuta na isa ba porter nga plainte bakangisanga na ke makala baza ba responsable baza mobile ni na olinga moi sina ke ko sa témoignage et le monde entier de chaîne etala ma monde entier donc eza ke ba makambo bande ko na basalaka ezali manque ya appel nga na na appel ngai na mibenga mate ke na ozala prophète na pensa même te ke na ozala musali ya Yesu moko abenginga aponinga bana bo mwana âge à 13 ans na zuata chance ya ko finata libele ya moi cité na zuata chance ya ko kota na yebata ndenge boîte de nuit ezalaka te nga yo kaka boîte na tigala ko mona yango te ko yeba yango te est-ce que ezalaka mwindu ezalaka pembe na yebi yango te na yo kaka ke ezalaka babumaka ba mwinda o mwinda rouge pelaka nga na yo kaka yango na tigala ko kota na lexi vie na nga na kibonzambe tisiko je suis jeune homme mais centaine ga ba son appelle âge na nga na pas même temps na 30 ans na ba ser ba 28 ans ne omoninga na ba na kitia mais nzambe azo salelanga nzambe azo utiliser ngai
pourquoi na koluka mutu na pesa mbongo wana eza kofingisa kombo ya Jésus Christ lelo so na sali yango na kokufa mais tant na kokufa nzamba o juger molimo nanga donc na kosala ngo te na yebi ke existaka ba faux prophète ba sala ngo ya na ba keza manque appel et puis bato ba fundaka miracle na ba miracle ya faux suka papa so landi bien quand lobi ba bebanaka koswana suka po Bible zo ba ndako etongami na senango fondation makasi ezate so mupepeye sani et quoi c'est comme d'autres prophètes oyo ele papa toleka na ba radio ngana leka na radio na yebi ba faux prophète ba leka ba obeta biloko ba makiona azana ba tuna chena mutuka ba obenga kaye mais moi je ne peux jamais faire ça soki nzamba lobby et puis ba ndeko nyonso ba benga kanga babaka papa oza penda prophète po ngai na lobaka na ndoto mutaloti na biloko aliaki na couleur elamba nga na sakula kango po ezanga te eza misu nzamba pesanga na monaka bo soka moni na monite na ovanda kimia po chaque jour président lobaka te po nzamba chaque jour akolo bilanga te po na batu lokwa nzamba lobi te na ke luka faut témoigner je ne peux pas faire ça et puis boza talo mingi mbongo liboso yo poza la avant ça mutu likambi faut senga mbongo liboso to sala na no service mbongo na sim bande ko baza ba o témoigner nga soki mutu abenginga azana problème azana difficulté na sakolaka mpona mutu sako senge 50 francs et puis nga so mutu abenga so abike papa na bengi na na posa nzamba lobilanga na yebisaka mutu OK pesa ngai 3 minutes 5 minutes soka na sengi 3 minutes 5 minutes na bengi mutu ayebisa nzamba yebisinga boye na senge mbongo te siko ezalaka na ba service mususu ezalaka par exemple mutu bazwi mbongo ne ba yibi yango bakena ngo na monde des ténèbres wana na obligé mutu te ke sala action de grâce pona bonde la pona yo non na oyebisa mutu faut la sémence par rapport à eloko oyo bayibi parce que chaque prière est accompagnée avec une sémence même Jésus-Christ tant abikisaki batu ando yebisa batu nini bo kende kopesa offrande na ba église na bino eza na kata Bible tant abikisaki les 5 uniques les 5 lépreux aisi ba moko na moko kende kopesa à témoignage et puis na offrande Bible zo lobani kaka moko ndem to aki ko reconnaître que non il a exprimé sa gratitude envers Jésus mais sous na bakendara baboya ko sala yeso alobi donc wana ezali selon la révélation mais ce n'est pas une obligation que mutu akoti papa na na problème te avant na samba pona yo pesa offrande non wana ezate comme preuve bande ko belé oyo lelo bana mikili ya poto oyo ke bakoma bana nanga ba misusu bazana bana na bango ba chanja bango ba komba pesa bango ba kombo nanga na sunga bango sans kosenga eloko na sunga bango donc wana za système moko ba passer ba komi ko ba benga ba passer commerçant ba komi ko commercialiser don mais ils a bongo te mettre koki pe ko exclut offrande te parce que chaque prière est accompagnée par une offrande mais ce n'est pas une obligation que tout taxer ba tout non wana za côté cadon. Voilà, sikoyo na olinga to la na témoignage moko na ibi wandi to bana na témoignage ni oyo parce que esengeli ngala za mutu mo atembe ngandi ma pampamba te ngesengeli na vivre ba mama wana oyo yebisanga na témoignage miracle ni oyo sali oyo ba peuple de Dieu ba kolanda sika vraiment nako corrigez-moi muke miracle oyo na salité oyo Jésus-Christ a sali voilà. Donc bana nzamba ba kenaza mwana musala ya Jésus ya bango donc ezali miracle Jésus-Christ a sali eza ya maman moko azalaki aveugle et puis azalaki na problème ya diabète mama wana na yebaki ete na sakola pona mama wana sange to mona na sange to yebana na yebise makamu nyonso avi na ye et puis tango yaki na saleli ye prière mi se fungwami azaki na pote kaukaka te po azalaki na diabète pote kauki tango ke sa examen diabète isili azawana a témoigner monene na Jésus-Christ bande ko balandi na ulinga to yoka témoignage oyo na ulinga bo fungola matoi parce que esengeli suki nzamba sali kolakisa grandeur ya nzambe kolakisa makasi ya nzambe parce que il y a des gens qui croient pas en Dieu bango bamona ka il faut que nous simbakisi il faut que quelqu'un anda kwa nganga mais or que nzamba aliki kisi aliki nganga aliki batu oyo tokenda koluka wana ba misusu le sengeli to ba ke nzambe azali pe existaka na yango tozo la nous témoignage oyo pona ko l'accepter nos grandeurs ya nzambe na otoloba tolanda et puis to se retrouver juste après ngai naza mama Wivine na vana commune Selembao na avenue Libération na banda ko samba na EPS
na belaki makasi depuis 2017 na 8e mois na yebaka nanga prophète Ezekiel te nazaki na malade ya cycle na miyebaka pete na zokaka pota tango na zoki pota église na banosa banoki penga ite ti tovandi miso ekufinga na mona kate na komi aveugle à partir à pota wana bato ayoko yebisa ngo za na malade ya cycle ngabi naza na cycle ta le bité faut que hôpital na ki hôpital basali ngai be examen ba le bi cycle mat na 370 na chetembe ba le bi yako kuta na docteur na ki okuta na docteur ayebisi nga il faut kende lisungi bakata yo lokolo pota na yo to mona za ba infection moko bonga bino kende lisungi te na ke luka nzamba bikisanga na bimi na hôpital na zui transfert na pasoli docteur ayebisi ngo za mwana mwasi oza temenga bidemo akoti kati na yo nga na ke luka nzambe na tuna nzambe soki akotaki hôpital nga pe na kota soki akota hôpital te na ke luka nzambe na yo kozonga na ndako na bengi papa nga bazonga malade ya cycle na matina 370 papa bengi na mboka babengi te amela kisa munganga te amela kisa bukoko na boya ko mela kisa bukoko le même jour ba yo ko pesa ngai transfert ba ken okatanga lokolo na yebaka na prophète Ezekiel te na yo ba prophète Ezekiel abengi nga na téléphone na yebe église na yete na yebe pata kombo na yete abengi nga na téléphone abi mama wivin ngabi papa ozana malade ofandi na ndako ngai papa nga na yebi yo te yo nani abi nzamba pesa nga message na yako bikisa yo na peso 4 jours tozaka na 7e mois na 2017 na 8e mois ngai papa na yebi yo te yo zando kitabi mama kocha tembete nzambe apesa nga message na bikisa yo na peso 4 jours lukanga yaka na komina ngaba ngai papa na komina ngaba na ko ya ndenge nini abi malade ozana ngweze ya nzambe te tala sekeli bosanda kuna yo na tuni papa yo bengi nani ya bina bengi mutu te mutu pa bengi yo tenga bite mutu zo benga na mwana zandoki prophète atuninga yo zo chate me ko disina mutu te nzamba pesa nga message na yo na bikisa yo bazo bundi soza na malade osubaka na bilamba ozana pota na lokolo mise mwana kate yaka na bikisa papa na ko ya na ngaba te na yebi kuna na mwana yezate ayebi singa 5000 ba chona motonga papa na yebi yo te na ko ya kuna te abi yaka kaka na veni wasalusu ngabi papa na ko ya ndenge ninga na mona kana ngai te ti tovandi na bengi mama moko boye mutu akopesa nga mbongo te mobala kipaka nga te mobala bwakisa ngai azwa mwasi mosusu ayo kopesa nga mbongo mwana pesa nga mbongo na tongo na mati na bengi mama ana ngabi ta makambo na moni na butu prophète moko bengi nga na yebi ete azana wasalusu awa mama ana ke aluki ye premier jour amoni ete 2 jours amoni ete tika 2 jours ponga na kufa na yo kosenga mbongo pa mwana apesinga demi na bi mama moko ya vaze amemenga tie pa prophète Ezekiel wana zana masanga mbili na wasalusu tanto komi prophète abandi ko bondela pona ngai atuninga mama obalanga bina bala alibite motafon porte entrer na yo eza mobali na yo mais nazo mona odisina mama moko papa moko pona makambo akura ngabi papa to swana te tala makambo na monta makambo na moni prophète alibite eza bato balimba boma yo me mosala osalaka na église obandoko sambela osokolaka bakiti osokola ba rideau ayebisaka makambo ebele me na obikisa lokola nzambe atindi yo na obikisa yo asali délivrance epa na nga en tout cas asalaka délivrance penza sikre ebima ayebisi nga boya eloko moko te lia nyonso nga papa bayebisi nga naza na sikre wana nalia namela sikre te namela ti te nalia biloko nyonso te abi mama lia nyonso na sao délivrance soki oke hôpital balobi ke sikre eza kaka na 370 nga ezeke na obwaka bible asa délivrance na ye pe apesi nga 6 jours abi 3 jours ya yo 3 jours ya moto abwaki lo maladi soki ya akufi te ndeko na akufa na pongi tanga sali délivrance makela pe na moto nzoto kilo bakazaki elonga na nzoto na koma lokola soso tanga sali délivrance na kwei 40 minutes na obouger te na lamuki ayebisa makambo moni ko ngoloba na moto talio na nzambe na kenda na moto mena zonga na makolo na ye na ndako bato ayoki sango bapesi bayokolo ma wivi babiso prophète moko bikisi yo to kende nga habite no mamutu te motema mawana memi ser moko boniclette asa délivrance pona ser wana tanga ser délivrance na butu bayoko takenga liboko komi paralysé prophète azala te nazanga mona kati ya ndako ba 15 babetinga flash hour
liboko comme paralysé na koti na ndako na zui mulangi ya mai na bandi prière na fa na mbetu Saint-Esprit alobi fukama na fukami na bandi prière tina ndenge liboko ezongelaka na sali 3 jours nange ekoki na yebisi papa pesa nga mbongo na ki hôpital tant qu'à celle délivrant 3 jours nange ekoki na ki hôpital ngabi docteur talanga na aussi que ngeze zaki na 370 mais prophète moi ça délivrance na yebité exacto ezaka yoromata na ki na hôpital munganga tali cycle comme na 90 tant comme na 90 depuis 2017 til yo to comme 2020 na binde ba melaka kisite na binde ba kendo hôpital té na 90 wana na komisa kinzambe na kene bisi papa le pinzambe azolo kompo aloba ke soki cycle nezaka na 370 nga Ezekiel na obwaka bible kende opesa nga suite na benga pe papa na yebisi ye tanga na yebisi papa toke pe église to sambeli pota oyo nazaki na pota munene ezokufa te pota wana ekufaka te miso ezomona te aveugle pe na otambola boba osimba nga na subaka na bilamba soki na kangama na nzamba prophète Ezekiel bikamo ya salelaki ngai nazaki ne ekisa bano sambela sikre sila pota ekaukaka miso ezomona nga papa miso ezomona ka te na mona frappe mama vini ko banga te asimba papier te asimba likasa te asimba poussière te mai kaka ya pompi abondeli na mai apesi nga na banda komena chaka na miso ayebisa mokolo komona ekozala na tongo ya samedi na mona ka pe na tongo ya samedi na 5h miso emoni na ganga lokola neti Yesu aguti likolo akiti na se témoignage na pesa ngona note ekomi makambo apota tokomi makambo apota na bisi papa pota ezokufa te nga boye na okoka te ezalaka dimanche prophète abondeli esili église wana ezana ya sika tozaka 3 mama ngai na mama Ana na mama moko boye na interface abondeli pota bi mama wivini na bondeli pota oyo lobi lendi na 8h fongola bande osala pansement bande konanga na kenda na ndako na lali nga na otana nzambe ngo soki asala pende ya so ye mutabenga ke Ezekiel po abikisanga dimanche na 8h na sengi bana kisi bo pesa nga kisi na sala pansement excuse na sala pansement na fongola boye bande na fongoli pote zate tilelo na mela kisi te na zo tonga te ndenge prophète ayebisaka nga yaka na mikaba papier so sa examen na tumba ndenge na tumba malade kei to sali 6 jours 3 jours yanga 3 jours mutabwaki langa malade 3 jours pe koki mutabwaki langa malade ndeko na kofi na pongi cycle komi na 880 matanga na kenda te na kena matanga wana te papa wana bwaki na malade le moko aye asenga pardon ayebisa mobali na nga yebisa mwasi na yo alimbisa nga na lingi te na bando kokunda bato na famille na nga alimbisa nga o nyonso nga na salaki papa le bité mwasi na nga za mpomi na yo to babundaka na soda mabe nini alongwe pa mobali na nga pa ke pa noko na nga abingale bi mona nkasa bakambo asali te babundaka na soda siko yo alimbisa na likambo nini na limbisi ye na ke ya mekinga ka zo bumunisa nga kaka na ke na pesi ye mbote ya liboko na pokwa nango na ye ale na kangami na courant nzambe Ezekiel abundela kanga nde eloko na kangama na nzambe Ezekiel na bola masala kati nanga mobali nanga akimanga akiparanga te soki akei prophète alobi tozo sala bango batele zakala ha biso zakala ha ya Yesu na kota ba prière na bakale soko yibanga na nyonso sadi na ndako na koma akima te ba mpuku na ndako na akimi ezala te mobala boyanga panda inane kana prière nzambe prophète Ezekiel lelo na mobali nanga to koma kimia abando ko linga kota ko sentir ngate akomeka no finga nga ozolumba solo ozo senyo poli bato azo ko yebisanga bambanda bazo nga tina porte ndako na lela na nzambe prophète Ezekiel pona nini nzambe ipi musalonga na salaki nda tindaki Ezekiel po abikisanga depuis 2017 papa s'il vous plaît lelo to comme 2020 to kota 2021 na ibi médicament na ibi kisa nzambe prophète Ezekiel na sambe église ebele na tia ko mona na ngai miso nzamba fongolanga na mona na pesa message ngana bano mona te na bano pesa message te na zaki aveugle les mêmes jours na zwaka baptême na kati ya mai nde nzambe Ezekiel afongolanga miso nde yango na yoko komisa nzambe Ezekiel na longa na église na na EPS na koma na prophète nzambe Ezekiel o ba ko finga zana kisa zana boy azana prière moko te aza ya nzambe o ngana mona vie na nga nzamba asalelinga yango na opesa témoignage
o baza na posa kosala nzambe Ezekiel baya. Badeko balandi bauti kolanda témoignage oyo nzambe yabikisi mama oyo azaki aveugle boyoki ndenga lobi. Donc bomoni mama wana ndenge aza responsable, c'est une maman responsable. Akoki koya na TV kokosa te. Nyo ba ke nzambe vraiment asaleli. Donc na yango moto na nzambe. Et ça la kaonde nini komona ba prière na yo nzambe exaucer yango et moni pe ba preuve et ça la kaonde nini. Vraiment et ça la nga penda bien makasi. Et ça l'a penda kitoko makasi na sepelaka nango penda mingi et puis ça nga encore assurance espoir que nzambe oyo to lobilaka makambo ayoka rapé biso azala pe na matoyi ayoka rapé asalaka na yoka bien yango moni na lobaka ba pasteur ba simba ba kispo na miracle ope ba kosa miracle ba tika na bango Jésus Christ asalaka na yoka bien po na kati ya Bible alobeli ke muto akondima ye Yesu asala miracle. Tango yango pe na moni yango na mona ke nzambe na biso akosaka te, il n'est pas un menteur parce que Satan a un menteur mais Jésus-Christ a un menteur te. Et ça langa penda bien. Donc bien makasi. Voilà, badeko balandi boyoki moto na nzambe ndenge ya koloba, c'est très important biso peuple de Dieu, te me kampe ko comprendre makambo susu na ndenge mo ya bien. Mais to kosuka te na lingi avant de continuer mission autour on ba témoignage et ko sala mala mingi. Moto na nzambe, est-ce que témoignage musu ezali oyo nzambe abikisi mutu à travers prière na yo? Vraiment témoignage musu ezali ya moto lobaka ke non TV ezala pena ngonga. Soto bito me mabango awa toko si satane. O Yesu asali na ministère. O apesinga ya prophétie oyo. Témoignage musu ezali ya mama moko c'était prévu basala ye opération, aleka na opération. Mais bamunga n'a pas confirmé qui. Tant on a eu pananga, on a fait une prière. Na sambeli pona mai parce que moi je suis prophète na monaka. Nzamba bisinga pona guérison na ezwaka mai. Yebisa e bondela pona ngo yebisa e amela mai wana. Tant on a bondeli pona mai, mama wana azui mai wana ameli malade na nzoto na esili. Ti siko basala opération te. Akeiti na hôpital, akeko vérifier. Ba yebisa ke basala kere na contrôle ou bien nini. Mais malade ozali na kata nzoto to déclarer basala opération et to mona on disouté. Laissez bango et ça Jésus Christ. Ne maman na parti am kuluana kota bando sambe la longwe maman mo sambe pas na ti lelo tuzana. Bana balandi na ulinga biso pe to découvrir to yoka maman ndenge ya koloba pona ndenge guérison na ye ndenge nzamba guérir à travers maladie oazaki nango à travers mai oyo l'homme de Dieu appelle ça qui est à travers ma prière l'homme de Dieu assemblaki to landa témoignage ya maman oyo to se retrouver juste après. Ngai kombo nanga mama Chimel na kota na église oyo pona mona munene oya nzambe ya papa Ezekiel asalela ngai. Nazalaka maladi na banda obela na ndako. Na ke hôpital docteur atindinga na échographie nde na koti échographie docteur ayebisinga fuba opérer ngai. Na tuni maladi nini oyo omoni na nzoto na nga fo opérer. O te fo ba opérer o kaka. Ça va? Na zongi na zoya place na okita na interface wana nde place siko nzambe alobaki ke obikono eza wana. Nde na telemi wana na telemi na akoka suko kende te makolo salinga crampe na prince wana. Fale na katsa na ya na ndaku na akoka te. Na telemi nga binzambe eloko ni onga nazomona akati na ngai esprit etindinga kaka na mata na interface wana malos na ndenge na mataki wana na komi pe wana ngabi atala ba frère na moni na kuti pona zwa ata prière babondela pona ngai nde na komi wana na kuti pe église ezali église ekoti na bandi ko prier na kutaka papa azoteya mbala moko papa alobi o bolekisa mwana mwasi wana aleka koti na kati na koti mbala moko papa bandi ko profester pona ngai abi oza maladi te ezande baolinga baboma yo nga alobi baboma ngai pona nini alobi oza maladi te mais papa yebaka teke nga na uti hôpital atanga moko ekamusaka ngai
abi oza maladi te me nzambe amemi yo kati na esika oyo po yo obika aprofesite mpo na ngai alobi oza maladi te ozotambola na liwa cercueil no yango etelemi awa oza mutu okokota na décembre te po ezalaka le 21 pe décembre nayebisi ye ayebisi ngai ndenge oza wana maladi oyo balobi fo baopere yo ozwa mbeli te ayebisi ngai deke yo ozobima na kati na esika oyo yebake maladi oyo oza nango na nzoto esili wana nazalaki mpe na bamikanda na nga nauti nango échographie nana kuzongi epa ya docteur te po afongola atanga bamoni nini oyo bakotia mbeli na nzoto na nga ayebisi nga eloko nakosala po maladi esila ayebisi nga nzambe atalisi ngai okozwa mabele ya kati ya église oketiango na kati ya cantine osote na mai osokoli okomona eloko ekosalema kati na yo nena ndenge pe nayaka na ndako nasalika eloko wana bato nyonso nakomi na hôpital docteur afongoli enveloppe nayaka nango ayebisi nga luka mbongo luka $250 mpona asala opération nayebisi na kozwa mbeli te mibale naza nango na nzoto ekoka oyo oza tembe boye nde ningabi te na boyi nzoto na ngai ekoma nyama bakataka yango na kozwa mbeli te deke na ndimelaki profesi ya papa nalobaki na kozwa mbeli te docteur ayebisi nga sava kende na yo nazwi mpe mikanda natiki wana kobima na bimaki naye mpe na ndaku natie mabele na kati ya mai natie mabele na kati ya mai nazwi mai wana na sokoli na tongo na santi nzoto na ngai ekomi bien après 2 jours nazongi na hôpital kuna nakoma kuna docteur akonstenga lisusu alobi namoni su maladi oyo bakosalela opération te maladi oyo biso tomonaki eza lisusu te etanke nazalaki deja na kondima na ngai ke oyo mosakoli alobaki mpo na nga ekokokisama yango eloko mpenza etindaki nga ti lelo nazokontinue kosalela nzambe wana yango nabakisi ebele mpo na papa nzambe abakisila ebele lingomba oyo ekende liboso tokatana te oyo bazolanda témoignage oyo boya nzambe oyo asalelaka soki oye okozala desi te okozala desi te okoya eloko oyo oya koluka na kati église okozwa yango mpo ngai esi nazwa yango naza na batémoignage ebele oyo nakoloba me oyo nga nalaki nayebisi bino yango wana kaka mpo nandimela nzambe oyo ti lelo naloba nakotikala kotika yango te. Mesdames, Messieurs, bouti kolanda témoignage ya maman oyo nabandi epesi biso mayele sengeli tobanga nzambe balobi moni soki nzambe akosala makambo sengeli tobanga ye po biso apparemment tozalaka likambo ki naki otalisa naki epaki ngani te Dieu existe esengeli tobanga nzambe moto na nzambe sikoyo na bapriere oyo osalaka wana ndenge moto abiki boye bango moko nde batika na église to yo nde impozaka bango batika na église na yo te ngai na impozaka bango te bango moko batikalaka na église parce que ntango moto azosambela nzambe kuta azosambela asomona azorépondre ye te moto aza na mbongo akokende hôpital te ou bien akendaka mpe hôpital mais bacomplike ye bamilesekisi bazobika te mais ntango ake amoni pasteur moko prophète moko aye pa na ye prophète wana asali pas même 2 jours 3 jours na ye quand le 7 jours il a prié pour lui eloko bando yoka mansa azali nango esili elimwe akesasa examen beloko eza te papa na nga atakutango est-ce azonga susu na église wana jamais habité namoni nzambe pa pasteur fonati natikala c'est la même chose avec le ministère de Jésus. Jésus-Christ nzambe na biso tanga bandi ministère ye tanga abikisi mutu batu bango mo banda kolanda ye sans que Jésus sa bango botikala donc bande ko na nyoso bango mo balandaka ngai o nzamba zo sala bango mo bazolanda bazoya bamsu na zwa kutu ba problème ba pasteur mususu balinga kutu ba portenga plainte ozo benda biso bandi mitu pona nini boyenga bingai te bazomona nzambe bazoya bazovanda bango mo nga mwana benga na bango ezati pour église. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une prison. Mais ça moutokete lokola a ozobikate
allez tikala kaka pona libela so mutu aza pe na église nanga moni ke simba te akoki pe ba prophète msusu mais ngai pa na ngai ba o bazoya ka ba mona loboko ya Yesu yana bandeko mokutu ba utaka poto ba mwana bango azala kizengi ba benga ba prophète nyonso ya Congo na ba pasteur nyonso toyebi ke o ba benga ba pasteur ya minene ba si solution te ba landa kaka ba témoignage ba yeti awo na yamba bango na ndako nanga j'ai prié mutazonga normal akenda Londres normal kizengi lungwe ake Londres lelo oyo bakoma bandeko basunganga na ministère donc ministère c'est ça. Voilà, merci pasteur. Tout bétalement sur le monde kabbalistique. Nalingo fondamment ndambo moi détail avant tout le troisième témoignage. Maintenant olinga tout le troisième témoignage. Ngai mama Ana. Ndeko na ngai abenganga po ye mutayaka liboso epa ya prophète Ezekiel. Po ya zalaki abanaki komona te si donc makamunyo soto sala ka place avandi atambola te na bapota kasi nde tango ya ye prophète Ezekiel abengaka ya yaka asalaka dikamwa kati na ye. Basala délivrance makamunyo so namona esimba benda doti sikoyo aza bien simande ya lobi na ngama ana esika oyo yango mpe yo fokende pona ba difficulté eza kati na yo ngape na zwa makolo na koma place wana tana komi to kutani na prophète asali délivrance atenga na nina ba prière tanga atenga na nina ba prière ngape na yo komona pe dikamwa wana ti sikoyo pe appendicite ezalaka sute nazonga na hôpital batala boyezate donc ba crampe wana nyonso to esila sali déjà soki ba 2 ans na ndamu esila donc eloko moko sute ba balade tikala sute na bazalaki ba mal à l'aise na nzoto boye na boye ba difficulté nyonso bana na kota na église oyo na mona kango sute siko na koma bien Bandeko balandi na bandi boyokaki bolandi témoignage ndenge mama peseli ndenge lobi n'est toujours à reconnaître Nzambe ya prophète Ezekiel nabandi biso banso Nzamba e bibiso ici ka tous en la kondi maliboso et tant au chaba prière nyoso kene malamu mais nalingi tunka toyeba ba maladie o ya spiritualité ndenge mama ko be la maladie boy e ki yango moko sankisi et limo yango moko sans opération et ça rani les araki ndokito et ça la famille topé diable tie malade na kati moto to eza malade ya ndenga solo nzamba bikisi vraiment maladie d'abord malade ezali nini bat fait maladie eza esprit esprit ane ezaka na 4e dimension avant mutu abela mutu abelaka d'abord na corps moko na 4 parce que mutu azalaka na 7 enveloppes na 3 corps bible ezoloba corps âme esprit sikoyo âme ezalaka na enveloppe moko âme ezalaka na enveloppe moko esprit ezalaka na 2 enveloppes la foi ou bien les doutes soit au doute soit au ndimi âme ezalaka na enveloppe moko sikoyo corps ya mutu ezalaka na 7 enveloppes na kata nzoto na biso minganga balobi ke tozalaka na ba anticorps wana eza appellation ya ba minganga ba spiritisme bato batangela molimo babenga yango itérique bato oyo batangela ba religion neti ya biso chrétien tobenga yango esprit donc maladie tango ya kaka eza ba démon moko rebelle o ba vanda na 4e dimension parce que 4e dimension ezali dimension ya ba esprit ya ba connaissance bisika connaissance nyonso ya mokili ezalaka ezalaka na 4e dimension ya koyeba ko créer ba téléphone ko créer ba vaccin ko créer ba maladie ko créer ba télévision ezalaka na 4e dimension eza eloko eza esika moko boye parce que Nzambe aza penda un grand architecte donc architecte aza muto oyo un ingénieur moko ya kosakana te Nzambe tango asalaka mokili na 2 temps asala na temps spirituel na temps physique temps physique eza obiso to monaka okokende poto oke Paris mais mokili ya esprit pezali yango mona mokili esprit aka mingi bandeko balanda témoignage ba mona tant to kota na 3e partie ba voyage na bando sala wana eza mokili ya molimo parce que avant maladie kota na mokili ya musuni mokili ya molimo d'abord banda ko belisa et kota na ndeni et kota na enveloppe ba bengaka itérique itérique ezali enveloppe oyo et protégeaka corps terrestre corps physique baminga babenga ngo banticorps esprit ekokota nanu wana so ekoti wana e influencer wana au moins tant ozo ko influencer yango banticorps mutu e bandi ko limba po batika nde bundisaka ba infection ba maladie spirituellement e babenga ngo itérique nde protégeaka corps physique tango bandi ko belisa yango amoni mutu
abandi ko comme na ba complication moko boye ando kan nzoto lokola bien te nazoka comme si que na kobele ba so baza bongo nazoka comme si que na kobele nazoka comme si que fièvre à 4 mais en réalité so tester na thermomètre température normale botali no mais au moins ka lembi ça veut dire oyo azoyo kawana donc spirituellement corps éthérique protéger le corps physique pour malade côté et ça déjà atteint à esprit par exemple là esprit peut-être il y a kosu ou bien esprit à fièvre so tango éthérique et lembi ndesko maladie wana et so ko affecter corps physique mutabeli mutako malade so un pasteur un prophète au hasard au ayebi spiritualité la première des choses avant qu'on pesa mutu kisi et c'est d'abord abundisa d'abord esprit o ezali na kati ya maladie pour maladie neti fièvre eza caractère eza synonyme eza non mais na kati ya fièvre il y a un esprit o ça que fièvre eza yo mona ba miso monaka ameli kisi abikité pourquoi bikité parce que kisi wana eza inférieur par rapport ya esprit o eza na kati ya maladie o so comprendre papa donc eloko wana nde yango biso basala nzambe tant to telemaka devant maladie to chassaka d'abord esprit eza na kati ya maladie so to chasser yango to soigner corps esprit na yewana quand nous zoloba au nom de Jésus-Christ bika au nom de Jésus-Christ na bengani yo tant to neutraliser esprit wana esprit na so comme faible allez mutasa nini ayoki bien ya mona nsusu ba yaka ipa na biso ndeti bango aye pa na biso otali maladie ateza maladie normale pour maladie yo ba maladie normale te ezalaka te maladie nyonso eza esprit tout même kosu même nino mikolo moi tape ba te atoza passer soko belie ba keza esprit moko ekoteli yo etake yo soko polongola yango faut take yango na ba prière soko bandeko ba melaka ba kisi yango moni bandeko mususu ba yeba ke kisi ebikisaka te eloko ebikisaka esprit oyo evandaka na kisi pour kisi provenance na yango eutaka na banzete même ba comprimé nyonso tomelaka oyo eza provenance na yango eza banzete pour na kata nzete ezalaka na ba être moko tangu nzamba mema ngai na banda komona ba être babenga bango ba deva ba être na bazalaka lokola batu bazali naître cela veut dire bango bazali ni satan ni nzambe donc nzamba sala bango po bazala naître yango monaka satan akoyepe okota na nzete avandi na ye bino tango boye bovanda nzete po boye to la mwa malili wana vina bino pe baby saint esprit akokota na nzete bazaka naître bazaba deva bazaba esprit bavanda na kata nzete yango mona Jésus Christ tango ayaki na figue nzete figue moni yango zo bota te mais zalaki saison na yango Jésus Christ batwa monaki a maudire nzete OK en réalité a maudire nzete te a maudire deva o deva vanda na se ya nzete donc misisa o babenga saveur esprit wana Jésus a maudire ngalabi mission ne za pona ko bota la saison pourquoi oso respecter la loi de la nature aloba na ebungu ay que tu sois maudit a maudit deva ta maudit deva kufi sur place ya mona ki nzete saini e kufi ya mona ka banzete mutu so akozwa nzete asali mwa tuti tabimisi mai nango bapesi mutu mutaki na pota mwesaini esili engolo bateke nzete bikisi non eloko bikisi za être wana skoyo nzamene mutu azoko orienter être wana yemta créer être wana sko soki bopesi sko kisi wana ekutani na esprit eza supérieur par rapport à être wana yango sala ke mutu abikate yango mona bandeko mususu avant mela kisi sambela pepo na kisi kotiango onction nzambe puis melango kobika nayo soit soki azobika na bakisi te il faut guérison divine et intervenir bomeme pas mosakoli la prier pour naye mutabiki wana ezali explication un peu si origine ya maladie donc maladie nyonso eza esprit mabe toute maladie Mandeko Malandi, c'est très profond, hein? Marambo Mosala Utigoloba, on a bien aimé na ngote mais na jimo connaissance na bandi bakiseli ngape moi mayele. Mais siko yo monde kabbalistique ezali nini? Monde kabbalistique vient du mot Kabbalah. Kabbalah cela veut dire connaissance secrète. Monde kabbalistique cela signifie connaissance secrète. Ezali connaissance oyo ba juif babanda ko exploiter ko développer à l'époque parce que toza na judaïsme na kata judaïsme tozo mona o tobengaka monde secret ba connaissance secret o mona ki apôtre Paul même apôtre Pierre na ministère ba telemelaki judaïsme
enseignement ba judaïsme même Jésus-Christ tant ayaki a tellement moi dogme ayaki moi connaissance mo bana ko tant ko étudier nzambe donc bato bazaki lokola ba origine yango bazaki ba mage bazaki ba bimaki na école ya Daniel sikoyo na kati ya monde kabbalistique ezali na ba être pour ba monde kabbalistique ba yebaka ko kota contact na Jésus-Christ était ba kota contact na ba zastre parce que nde tozaka betu na monde ya ba extraterrestre à part biso batu na mokili oyo nde tozabutu ba être vivant eza suna batu mususu nzamba kila bango so bafanda na monde terre te bafanda na Vénus na Jupiter bafanda na ba planète eza hors planète terre ya mona ba astronaute o ba mataka bakenda ko sa ba visitation na ba planète mususu bakotaka contact na ba être wana soko sali moi expérience moko vandaka na butu tala likolo au mona moi lokola moto moko etambolaka ba tuzo ba benga ote eza ndoki mta pumbo ete eza ba être wana bango baza lokola bazana basi ba pe na bana soko bango baza na corps terrestre te bango baza na corps extracorporel ba benga encore extracorporel siko bandeko oyo bazalaka na kabal balinga ko se familiariser na ba être wana po ba être wana balaka ba être o Jésus-Christ asala siko satana akenda ko conquérir bango ozo comprendre papa satana akenda ko conquérir bango même ba sataniste tango ba limwaka omoni mutu ndenga ndongo telemi wana ba beto masasi pa olimwe ok bima koto mususu ezalaka nini ezala ba être mo babenga bango ba zonde wana yango moni ba bimisa technologie ya ko créer ba télévision parce que télévision téléphone eza monde des ondes yoko ozala na poto ngana za awa obengi ngai allo prophète Ezekiel na reconnaître que ezali penda journaliste na biso di cordon ya chaîne na biso na reconnaître voix na yo et loko nini esali ke voix na yo ebima terre seulement ndenge tofandaka no awo mais oza na poto eza bazonde wana nde batravaillaka na domaine ya cellulaire domaine ya téléphone bazalaka na 4e dimension siko bato bazalaka na monde kabbalistique au lieu ba se familiariser na Jésus-Christ mtakela ba être wana bango sikoyo balinga ko se familiariser ko utiliser ba pouvoir ya ba être wana yango moni lelo kabala ebele ya ba pasteur baza initié na force ya kabala ya kabbalistique bango bazwaka Jésus-Christ lokola maître no étant que créateur ce qu'on a kati na bango eza na ba kabbalistique mususu oyo ba pesa bango ba injonction ou bien ba ordre. Il y a des rituels, il y a des formules, il y a des choses qu'ils font là, qu'ils appliquent là. Au moins la kabbalistique mususu ba koye bisaye yo tika mandefu mais mandefu na o cha pembe. Ya mona dans la pasteur moko ala kota ba limete wana. Ate appelé mingi message de sanctification. Un grand kabbalistique. So tali mandefu no mona ngo ya pembe. Même ata toko tanga ba komote ba autorité mingi ya mboka na biso. Au mona bango ba mande point za emblème na bango. Mandefu wana pembe wana ezali lokola caché que ozana na monde secret. Donc monde kabbalistique. Et puis so tali bango ba msusu bazalaka bakoki kopesa ba betie moi alati moi bac moko ba bac bon balata so tali ngo bien au moins eza bac moko normalité. Bac wana ezalaka ba emblème na bango. Et puis na kata monde kabbalistique ezala ba passer msusu nde ba obligaka bango pour puissance et matana dimension spirituelle et sengeli mutu asa nini abana kokocha ba faux témoignage ba faux miracle ba msu atinda bango abana kobimana mwasi ananzela voix anal ça veut dire bisika sala kaka donc akobimana mwasi wana akobimana mwasi na sexe c'était akobimana mwasi na sima yango moni lelo ba pasteur bazana kata kabbalistique et belé bazo autorisé na ba couple ba sala ka rapport sexuel sodomie ça veut dire que okobimana mwasi na sexe c'était mais okobimana bisika sala kaka na donc baza bato ba fana na certes kabala eza ndenge basenga bango que pour son puissance il faut obimana mwasi na à partir ya Nice. Vous comprenez? Donc ezali monde kabbalistique pe na kata monde kabbalistique ba msu bazaka na monde na branche ya ba ange bango ba itaka ba ange ba familiarisaka na ba ange ba msu bazaka na branche ya kobimisa ba porte-monnaie magique que au dans la porte-monnaie magique au fongoli boye ou bien grimoire magique au fongoli pas au tchemoi 100 francs et bimi yo $1000 mais bandeko ba bossa bakata ke mbongo wana ezaka mbongo normal oh non ezaba mbongo bakenda kozwango na ba banque
ake asolo na esprit eza na bake protéger mbongo na ina sala spectacle pour na talisa bato kenanga na yebi bo pesa ngai $1000 ba pesa $1000 so ba pesa $1000 ozu $1000 mais za $1000 pene original te eza piraterie soko zu yango yo bo ebimi original mais soko bandi ko dépasser au monde ou melate sili si place tant que si la si place muto azwa ki mbongo wana sala ke change mbongo na yeko sa nini et comme papier soit elimwe donc yango moni lelo bande ko mingi moni oh baza na kata kabala baza bato bazo ko sala mi ba porte-monnaie magnétique ba porte-monnaie magique baza ba pasteur moko bazo utiliser ba poudre magique ba utiliser ba parfum d'attirante ba poudre d'attirante ba biloko mo be ba ke no soma na Israël bazo ko utiliser yango lelo donc ezali sous forme ba secte moko yo ezo longola mingi combat Jésus-Christ au lieu de Jésus-Christ ba ke na ba rituel exorcisme ozomona wana ezali monde kabbalistique. Voilà, to komi na suka ya émission yo na bandi eza mbala suka te to la deuxième partie ya émission yo na prophète Ezekiel na lingi ol bali bala suka et puis numéro de téléphone ba to bakoza ndenge nini et puis